Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Traître sous Kanabango, mabi, traître sous Kanabango, mabi, reconnaissance, na moto asalisio, c'est bon, reconnaissance, et foutakai, dekonanga, ingratitude, na moto asalisio, mabi, ingratitude, na mokili, mabi, jidasala yesu mabi. Asuka pe mabe, de koko sala mabete, na moto asalisa yo, jida sala yesu mabe, asuka pe mabe, de koko sala mabete, na moto asungaka yo, traître sous Kanabango, mabe, traître sous Kanabango. Mabe, reconnaissance, na moto asalisio, c'est bon, reconnaissance, na mokili, e futaka ingratitude, na moto asungaka yo, mabe, ingratitude, e bendaka, malédiction, jidasala yesu mabe, asuka pe mabe, nde koko sala mabete, na moto asungaka yo, jidasala yesu mabe, asuka pe mabe, nde koko sala mabete, na moto asistaka yo. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe, bato yesu akufela bandeko ya biso, bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense, toujours chaud. Alléluia. Bien-aimé, tout ça chaud. Alléluia. Toujours toka lokola mbabola. Parce que nous avons le Saint-Esprit. To banga ka bato ma bete. To banga ka ba faux pasteur te. Bato ba yapona ko détruire. Mitema ya bana nzambe. Ko rendre bon nzambe difficile. Nzoka yesu asa kufa pona biso. Ba bimie belle na ba réseaux sociaux. Soit disant ba prophétesse. Oh na ba prophète. Bien-aimé, eza ba don. Ba komisango ba titre. Oh pasteur kingandi. Oh évangéliste kingandi. Oh sukindani kingandi. Ezanango badon. Biso, nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Bami pesi ba titre. Pona ku bangi sa ba bolole. Pona ku bangi sa ba yuma. Bato ba ibi parote. Mais biso bato yesu akufela. Lelwe. Toko banga binote. Parce que mokozi. Atangisa ki makila ne pona biso. Toko ma libre. Tolongwa na makamba loi ya Moïse. Loi ya Moïse ezalaki pona ba juif. Ezalaki pona biso te. Biso kombo na biso église. Alléluia. Yesu akufande pona biso. Aiki pona biso. Quelle grâce, quelle joie immense. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu suis ma vidéo. Bon, monika bino moko photo ya batatami bale oyo. Na pesi bango mbote. To bengango la trahison. Bien-aimé, trahison eza eloko mabe. Trahison, beaucoup moins ba verset to ko pesa lelo. Bien-aimé, masolo oyo ya Chaka Congo liandi mosi et pesi biso pasi. Bien-aimé, komona trahison motindo oyo. Bien-aimé, yango tuyembi. Bien-aimé, trahison isa mabe. Ba traître, ba soukaka mabe. Bien-aimé, li solo oyo avant to beta yango. Bien-aimé, nalinginde ba video nde eloba. Ba video nde eloba. Bien-aimé, avant to bonde la. Avant to benga mokolo émission, avant to pasola makomi, to pesa ba verset, to tela ba video oyo. Bomona yandi mosi ndenge abelaki makasi, batu na bango ya ba théâtre, bakokaki ko salisa yete, basundo ki bokomona yandi mosi asalaki video, afingi kutu président na bango soi-disant Masumu de Brende, afinga ki Masumu kendaki ko kangisa ye, bien-aimé, malgré papa nazalaki maladi ya motema. Chaka Congo aye ko bonde la Masumu po ete balongo la plainte wana. Balongo la ki pe plainte wana. Chaka Congo aleli, bien-aimé, basunga papa oyo kokufa. Aleli basunga. Batu ba monani ya kosunga. Apo batu ba théâtre oyo babi soka basungi ye. Donc bako gagner biso. Nde moni ale bango pe bake basali makambo ndenge na bango. Ale papa oyo akepe na mboka mupaya. Bati na mboka mupaya supe ba soin ko ya ye. Bien aimé
ba manipuler pour finga Chaka Congo. Moto asalisaki yo. Tant que malade azo ko zo tambusa yo. Ye mutasinga kutu masuma longo la plainte. Mais Yandi Moussi abimi traître, un papa méchant, un papa mauvais. Faut mon appeler papa ngo lobeline ka ko mona papa moko ya songi, papa moko motema mabe Yandi Moussi wana. Azangi kindokite. Papa moko motema mabe et puis lokuta na landi ba interview na ye lokuta. Kaka ye moko opération na ye et sali 7 jours. Ah, kaka ye moko oh na quelques heures après opération na donc azak maloba zoloba osomona ka lokuta. Kaka ye moko azoloba na Afrique du Sud basenga 15 000 ya pamba, 15 000 $. Moto ko sali sanga nani pour que nous ba soin. Mais maman Denise a mimi et combien maman Denise a foutu plus de 600 000. Un papa menteur. Beaucoup mona après Chaka Congo mwana ya Yandi Moussi ayeko singa Chaka Congo limbisa papa na ngai ba manipuler. Bien aimé avant de continuer masolo oyo totala ba vidéo. Tokotala vidéo ya liboso ndenge yemoko Chaka Congo ndenge pardon yemoko Yandi Moussi azalaki contre Masumu pour Masumu kangisaye. Totala vidéo wana après tozonga au nom de Jésus-Christ. Masumu asokipaka mingi na filme ya Kimbangu ya Simo Kimbangu. Makambo biso ba malade ya kipaka te. Yana senga kinga na lobi Masumu oza mukongo na yebi. Ozo kumisa Simo Kimbangu. Mais ça la pe filme pour na ta onda te. Koloba ba biloko wana te po même na kota ko hôpital mutaya ko talanga elombe. Masumu kuta mona abenga ka kuta ta ko benga te. Bien aimé bomoni vidéo wana. Ndenge papa wana Yandi Moussi tellement que maladie liaki yenzoto a komina ko finga bato ya théâtre po basundola ki. Bien aimé le Seigneur. Surtout côté la vidéo ya Chaka Congo ndenge aki ko bondela po balongola po masuma longola plainte wana. Ba vidéo nde koloba au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que tant que vous avez comprendre le danger des avons besoin comprendre la parce que muté mais ça donc la les avons la singa les basinga mo boy ils ont ça la sauter sur la choc wana tout le temps zoaka que va fonder va okangaye ils ont lembesu muté ma makasi parce que ça peut arriver na ton regarder les mots ça koufi muté ma essayé je crois que papa na biso papa Masumu ou Olivier Nangai tout le monde moko na ye hein vous avez mokolo moko anniversaire ça jour moko OK azabe ndeko na buyombe vie oh pa Masumu vina yo eza maboko na yo limbisa maman no sanzope olimbisa vie et ko changer comboté un grand homme ba action ko sala oyo et vous la savez Masumu de Brende yala kayala est toujours grand. Quand on a tentation s'attaquer, il s'en ira. Bien aimé bomoni, ndenge Chaka Congo ayaki ko bondela po balongola Masumu longola plainte wana, Masumu pe alongola ki plainte wana. So bokomona siko Chaka Congo ndenge alela ki lisungi. Po ete ba ko salisa tata o Yandi Moussi, un papa méchant. Botala ndenge asenga ki lisungi po basunga tata o. Nandenge ko balukele c'est méchant. Bien aimé bajida na ba vie na biso baza ebele. Bajida na ba vie na biso bien aimé baza ebele. Okomona ser mususu avandi na poto. Mibali ya poto donc banyokolié. Abitika na kineki sasa. Na ko kozwa mobali moko nga mona yani na poto. Comme ça tout vendre ta mususu a revendre bien. Mobali on ta moto na nzambe a solo la peut-être dans délivrer mutu moko. OK li fait le pamba. Mobali on tanga komi na poto. Hey, awanga ni seru wana. Ntango azuka mikanda. Hey, tango apakoli moi savon bien. Atie moi parfum. Hey, seru wana komi ko bengi mama wana. Ah, traître. Trahison. Beaucoup souka mabe. Na ebi moko bana Bruxelles ba ebiye. Mena tanga kombo nezate akufa. Ser moi ke nabna kini ko zwaye.
bana Bruxelles ya tango na bayebi tango bakomi na poto tango mon frère Monica Mikili azuma mukanda anyokola sero wana akufa lelo bene me ba traître basuka kamabe eloko net bafika nga tsaka comme yani ngato babela akufotole ka mbongo mais c'est depuis une année azokende bana zolela ke boy évacuer mu jusqu'aujourd'hui ata mutu moko tena ngela sécurité pour le cas ya yande boss mais ça te passe mine on m'a lancé un message la premier message direct si le chef d'état va papa la biso Félix Sekedi papa Félix mukande ya na biro na yo la premier ministre mukande pa na yo na chef du gouvernement mukande pa na yo Misa Kiti des Arts, hôtel de ville, papa Jacqueline Ngobila, c'est le moment de sauver Yann Dimos. Yann Dimos est malade. Vous c'est la tête qui n'est pas non, on a besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre. Mais tu dois aller à qui vient. Alors vraiment, les gens ont déjà soulagé. Bien, mais dès que sur toute la vidéo, c'est qu'au retour, il y a Yann Dimos. Retourne ndenge ayaki kofinga Chaka Congo, ko wanga na Chaka Congo. Et ça n'est pas si bien aimé. Afingi voleur. Mutu asali sakiyo. Azo tambola na yo to baninga no basundola kiyo. Mais oye ben influenceur, quel que soit le problème, tala na no bulamu. Yango Chaka Congo, yango face saka ba artiste yango gratuitement. Congo passi, ba politicien miyibi, aseli-moi eloko n'est pas vraiment quelque chose. Aseli-moi eloko pas vraiment quelque chose. Yimo bininga lianga pena ya musala na ye, mais on passe la ki mona naka, kokodio kolelo grâce à Chaka Congo. Ba tu belé grâce à Chaka Congo. Ba liwe belé pe kufane kundama bien grâce à Chaka Congo. Ali ate lokote, soka je loko bobenge muyibi. Ba c'est bino ka ofele. Et puis bino faut ba kundara bino ba artiste. Ki artiste on kasi nini? Mais mettez dans vidéo oyo ndenge tato yaki ko finga ye tato oyo tata mabe méchant. Bote la vidéo na tozonga au nom de Jésus-Christ. Donc Chaka Congo à part il y a des fao alembongo belé na mukongo nanga. Soko mona tangi kombo na yete na lobia ngwawa akolanda be mission yo, c'est un voleur. Artiste en danger na ye ya kimuyibi ya bebi saka réputation na biso. C'est un voleur. Artiste en danger na ye ya kimuyibi ya bebi saka réputation na biso. Oh, un méchant papa, un mauvais papa. Tu es méchant toi Yann Dimos. Ozangi kindokiti, wa motema mabe. Bien aimé, tala Chaka Congo marqué ba fingié, mwana ya Yann Dimos atindeli Chaka Congo testo. Alimbisa papa na ye. Botala Chaka Congo nenga zoloba. Pourquoi tu es méchant contre moi? Botala Chaka Congo après to zonga, après to bondela to pasola makomi au nom de Jésus-Christ. Yann Dimos est très méchant venga. Mais lelo na boto blessé conscience na ye. To sengeli pardon parce que baté belé na zozwa. Et je crois nani papa aimé à côté de la bino message ba muso bazana ngo déjà message à moi na ye boyoka mwana et donc on est après et nini ndenge papa na biso ya Dimos voilà voilà et on t'a dit on message à Noeli ya Dimos message à Noeli le 15 février. Bonsoir papa Chaka. Je vous prie de bien vouloir l'excuser s'il vous plaît. Malheureusement, il ne sait pas gérer ses émotions et c'est décevant de voir à quel point il est facile à manipuler. Je lui ai quand même parlé, question de lui ramener à la raison, bien que c'est trop tard. Vraiment désolé, nos sincères excuses. Je peux comprendre. Moi, Yann Dimos. Moi, na papa na ye. Mwana ayebi ba ennemi ya papa na ye, mwana ayebi ba tata ma papa na ye, mwana ayebi na na ripemi na papa na ye. Et donc moko na bossa donc moko Yann Dimos, je crois que Bobé de Yawa, jour Yann Dimos a benga na 2h du matin. Papa, osuma tindeli ngai convocation na tribunal avec Bobé ngabi kubanga te. Yann Dimos a benga ki famille
abengaki baninga ba comédie o batondaki na salle wana et na tongo ya des mots pleurer ngabia des mots courage to comme avec bobette on ba image on a boy ko blessé monde dia kawa banga ba projeter on na KGA au monde que ndenge ba manipuler de corruption des mots c'est ba fundi ngana li parmi de ndo ba masumu ba longo la peine ceux qui va manipuler de qu'on a biso ya des mots mais azali quand même irresponsable même reconnaissant comme ce bobo ba mon ami na Facebook na Zwakaye na keta mse kuda fleuve na côté alimentation sur la somo li pa ngana sobi paye frimba na kama bala mo sitima ndeko ya ndimo c'est que changer seulement en bref au place de Musala notre frère était manipulé ma be mingi ba traître souka na bino ma be bien aimé dans le Seigneur na monito bondela to benga mokolo mission ya kosala mission na ye au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci. Merci papa nengozo telemisa biso papa tolobaki nyonso tokomona nyonso tokoyoka tokobimisa na poisa na bit moko kaka bano babikisama bando pe mingi bapimaka ba traître quelque part bano pe mingi baniso babimelaka bango pe ba traître yango tozuya papa tozui makambo na mokili papa esika mabeza ali to mema bolamu esika satan zali to mema le Seigneur Jésus-Christ esika molili zali to mema muinda papa po ete o bato baza ba traître bato se mema ba traître quelque part un jour babonga mitema na bango po ete ba hériter bokonza likolo mais ça jonzam et ça misala na bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé osana adresse ya bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de reva uniquement Pona bateau yeso akufela soki yeso akufela ote okozala traître okozala reconnaissant ta mokete mon frère okozala reconnaissant ta mokete ma sœur elle molimo mabeki ndoki ndezo déranger yo ba milimo me bazo déranger yo ata moto asungi yo un jour ofinga yi posa motema mabe o soko me yeso soka kufela yo okozala reconnaissant mon frère okozala reconnaissante ma sœur grâce à frère yo na koma boye grâce à sœur yo na koma boye bien aimé okotambola pi bena mokili banzela no pe kufungwama bien aimé Jida suka mabe po etabimaka traître par Jésus-Christ eza exemple ya ba traître ata lelo zo mona bomengo suka no yebite yango kozala ka traître te bien aimé osana bala ba Yesu bien aimé osana bala ba Yesu bien aimé osana bala ba Yesu simplement c'est le Père atindi ndeko ya yo po etafungola yo po hériter bokonza likolo au nom de Jésus-Christ bien aimé c'est nous qui na verset na liboso. Bien aimé, autant la verset dans ya liboso, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, tout ça dans verset dans liboso, tout ça dans Luc chapitre 22 verset 48. Luc bien aimé zoba verset comme on toko lobalelo. Bien aimé Luc chapitre 48 verset. Je suis mes lunettes, bien aimé dans le Seigneur. Je suis mes lunettes pour n'attendre malamu. Et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tout ça dans Luc chapitre 22 verset 48. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Yéné to Landa. Bien aimé, Landa Yesu, Landa, ba faux pasteur, ba faux prophète, ba mi pesi ba titre, ba monango ba titre, nzo eza ba don. Eza nango ba don, eza ba don. Alléluia. Tala neti moko auto dénosaki wana, azoboa ke la batumbongo, ndi bango ba boa ke la bango ba dim. N'importe quoi. Avant ça, ma vidéo peut contre. Ma camouflage, ce sont Lukuta. Faux prophète, bien aimé dans le Seigneur. Faux prophète, les faux serviteurs de Dieu. Puis surtout, il y a solo na ba preuve. Bon, baka na mamba Lukuta, ba kose na ba tumakambo. Et puis, ici, bazo ba pe ba banana nzambe. Yoka verset, bien aimé. Luc chapitre 22, verset 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, Jida, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Yoka verset. Je répète ce verset au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 22, verset 48. Et Jésus lui dit, Jida, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, ba traître, ba batumabe. Bien-aimé, tant azo trahir yoko yebate. Tala Jida. Par un baiser, et qu'on embrasser moi en nzambe, et qu'on embrasser ye mon nzambe na révélation, et qu'on embrasser ye nzoka zote kaye bien aimé, nzoka si aliaki mbongo, oh pona mbongo mingi pona mbongo ba panza mabala,
Oh, bien aimé, ils appellent na scène mususu. Mobali pa vandi na poto. Amoni, akini kuzwane moi si na kini, soi-disant, basa kini bazalaka soumise. Mais moi c'est moi yao. Amoni minda. Eh, amuko kosa mobali. Amemele na bazemi misusu kunanda. Moto na nzambe ao solola. Oboti bana 4, bien aimé. Tamsu de ayoti. Traître. Bien aimé, traître. Bato bongo bo usuka mabe. Bien aimé, pourquoi qu'on se trahir? Botala yandi mosi, papa mabé, papa méchant, bien aimé dans le Seigneur. Botala nengi jida, agene ko livrer Yesu. Bien aimé, souka ya jide zala ki mabé. Oh, bien aimé, souka ya jide zala ki mabé. Bien aimé, ko zala ka traité. Ko trahisaka baninga te, moninga sali so na tango pasi. Bien aimé, zala reconnaissant mon frère, zala reconnaissante ma sœur. La reconnaissance paye, reconnaissance est futaka, et fungulaka ba porte. Mais l'ingratitude, bien aimé, oh, et ben rende ba malédiction na vie, et ben ba échec na vie. Tota, okufuta. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Nous ozolona na mokilo ko buka yango. Ozolona motema mabe ko buka yango. Ozolona bien aimé. Oh bien aimé mabe ko buka. Ba faux prophète bomona na ba ko buka yango. Ba ko buka mabe. Pe ba ke li felo. Ba faux serviteur de Dieu. Oh ndeko nanga vanda be na libala na yo. Oh ndeko nanga ivanda be na libala. Kolanda batongite. Kolanda minoko batute. Kolanda maloba ya batute. Misuba ya kaka pona kupanza libala na yo alingi ozela ndenge moko na yete musupe lokola bala ta alingi pe yo bala te akocho songi ndeko nanga mwasi akocho songi ndeko nanga mobali motu na nzambe aosolola ser vana be na mobali na yo zala soumise azwa te lobia kozwa zala na foi alleluya maladi te lobia kubika zala na foi esiko zolingo kende okasi nyoso zaka pembe na pembe molili pezali oh mokomso ko rigeto bi mobali nanga kula zalaka ne bien yo pe frère na musolo ba mosi nanga zalaka ne bien vanda esika moko soki mabe ezali bobongisa bosololaka même na amitié kozala mowumbu ya mutu te kozala mowumbu ya mutu te tala jida asuka mabe tala yandi mosi oyo soki akone bwa kosuka na yoki balobi asengi pardon j'espère pas que souka mabe, pour ba traître ba souka mabe. Bien aimé, totanga verset mususu bien aimé dans le Seigneur. Yoka verset totanga na psaume, bien aimé na ken na psaume. Yo totanga na psaume, psaume chapitre 41 verset 10. Psaume chapitre 41 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Seul c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Je répète ce verset. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Oh bien-aimé yango baloba, omoni mwana ngulu na potopoto, tikai na potopoto na ye. Soko suyo sukoliye, bien-aimé akozonga su na potopoto, ako memo pe na potopoto bino bale bokomi salite. Alléluia. Moto na nzambe aosolola. Akomi so muta potopoto, ça veut dire mutu moko bo edaki abenjo pe na buzoba na ye. Alléluia akomi ko finga yo, lobi akomi ko tonga yo, amo yo pe nani. Mzuka tanga zalaka kolela okele na mawa yango balobaka même mwana likaku bene omoni makaku soka tieboy moni maboko mwindu tika na maboko mwindu na ye soko zwi savon sukole maboko tango ekotela ka yango na ko bambelo mbata alelo bien aimé mwana makaku akosala ba grimace yo zaka so ngaba grimace oyo okomosala ngaba grimace oyo za masese ya mikolo masese. Bien aimé, yango biso bana nzambe tolemba te kosala bolamu salaka bolamu nzamba kofuta bato ba mitema mabe na yo ba traître bien aimé kokangela bango motema te mais tika bango musika mais kokangela bango motema te ba comme occasion de shit na yo te nzambe akosokipe na bango bien aimé na le Seigneur tokena verset na biso suka yo totanga na proverbe. Yo nous totanga na proverbe awa bien aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Voilà, verset 16. Proverbe 29, verset 16. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle grâce. Bien aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà.
Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront leur chute. Quelle grâce verset. Oh, je répète ce verset. Au nom de Jésus-Christ. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Péché, bébé masumu zoko me belé. Quand les méchants se multiplient, tant batama bé bazo comme belé na vie na yo. Bien-aimé bazo comme belé. Bien-aimé masumu pezo comme belé. Ma bé pezo comme belé. Mais les justes contempleront leur chute. Bien-aimé, oh, okomona kukuya na bango. Okomona kukuya na bango. Oh, bien-aimé, okomona ndenge bakopanzana. Le banzambe le baroya na nzela moko. Kasi bakopalangana na banzela sambo. Ndeko kangama na Yesu Kristu. Akosala bikamo na vina yo. Ata bato ba oseko lelo. Bien-aimé, so bazo seko po ba mona ba pasi na yo. So bazo seko po bazo mona za ne lokote. So bazo cholo po ba mona za le lokote. Mais lobi na yo batami. Yango ko lobaka ba projet na yo te na bato mabe. Ko lobaka ba projet na yo te na mutu nyonso. Obi motema na ete. Peut-être yo kanga, peut-être za kandoki. Ba kanga ba projet na yo, ba okanga makambo na yo, biloba lobande yango sala ko persete na vie. Tant ça na ba projet bomba ba projet na yo, ba okamo kaka. Tout ça bato bien de se confier na bango. Bien aimé dans le Seigneur. Likambo ya chaka Kongo na yandi mo se pesi passe. Chaka Kongo ça le loko ya ye. Bien aimé, pas il pas azwa que logo pour politicien na mboka mitema mabe ba voleur, ba politicien. Mboka échec, le plus beau pays d'Afrique, le pays le plus riche, mais peuple pauvre. Pambate ba konzi miyibi, kulate ba sapato cher, mituka cher. Yo moko banda ku 15, 20, 30 banda ko musuko bosana kutosomba, mais tala ndenge peuple zo souffrir. Bambon kabelaka ba musicien, kaba musicien, pour ba sela ba pub, pour ba dormir peuple, pour ba tia peuple na distraction. Vous avez ba faux serviteur de Dieu wana pona nini, pour ba dormir peuple, bino ba politicien wana. Mama kambole na Congo wana, soki na be ropawa, nde ba kanga ba te belé. Comment yo un soi-disant faux prophète ko kabel ko sopa ba mbongo ma be. Ba kabela mutu mbongo ndengwana. Ozo bango batu pamba bato Yesu akufela. Tolo bate. Bomo yokosela batu makam. Gouvernement pezo mona ba lobelo wote. Video denile sangwana. Ata ozana mbongo ya loi mema ngwa. Nzaba bi pesa nyonso. Gouvernement misale logote bakangi ete chaque dimanche balera batu mbongo, batu basala rate, bosala bango logote. Mboka mabe. Fo mboka moko boy. Ba combattant, je vous aime. Bo continuer mission na bino. Yandi mosi traître. Papa masumu baza bat papa moko ba wumeli na kata makambo wana basala ki ndoki na bango ba boma kape batu be batu mi bakufa wana ezaka ba clique ba tata wana ya kala wana ba clique na elombe so des avocats to kena ki avocat no ponini batu donc pona ko kosa ka batu ma be batu mingi bakufa wana ezabino yango nta bazo pesa masasi message moto bokata pato boluka masasi bo pesa masasi message oyo akeba na batata wana. Naibiti, naibi masasi te, naibi na TV, mais message na ba pesi masasi, akeba na batata wana, ba mitema mabe. Bien aimé, voilà, la trahison amène la chute. Boza so ba traître te. Soko zalaka traître, nazo sambela pona yo. Nsambe sulunga ndeko na ngai. Soko zalaka traître quelque part, papa limbisaye. Papa eza ko bunga ya mokili. Limbisaye papa. Limbisaye ndeko nanga pe soko mutu moko zalaka traître pa na yo limbisa mutu wana nzamba kufungula ba porte na yo nzamba kufungula ba porte na yo papa pambola frère nanga papa pambola sœur nanga oya azwaki nzela ya kolanda ngai ozaki na patience ya kolanda message oyo makila ma Yesu Kristo petola ye no se kanga maki na vie fungwa ma papa maladie bika papa misale zwa ma papa mabale zwa ma papa mabote zwa ma papa nini zangi ndeko nanga yobi kolela ya ndeko nanga yazo landanga sikoyo papa sana bikama na bomo na ye pamba te otie na nzela nanga papa atato la monene na yo na bomo na ye. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tobina. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.